toujours vivre le bien tu fais bilile le kamalo bana ebele DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo eza na ngambu na biso po toyebi ke boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV et mesanisi bino na ba actualité mais ba analyse pe to salaka sur ba sujet d'actualité oyo to réfléchissaka sur yango po nabino ba fait sociaux pe na ba réalité nde tozo vivre na mboka na biso sujet to proposer bino lelo ezali peut-être que boka kiango pe déjà tam soupe bolanda ki yango déjà mais to lingi to sala mo analyse muke mo aspect moko bo to relever na sujet yango nde to lingi to ko akolobela eza likambo o etali boyebi kaka phénomène ya combattant surtout avec Boketu premier wa Yambo boyebi ke ye aza ko telemela bande ko na ye ba artiste po ye moko pe aza la corporation na ba artiste to ndimite ke alongwa yango parce que même na ki combattant sala ki pentembo oyo aza ko yembela mboka donc ça dit que makila na ki artiste ezalika ke zolanda ye mais ye azali mutali boso so telemela bande ko na ye ba artiste pona nini Boketu premier azoza toujours en première ligne pour le telemela ba artiste a telemela ki ba artiste belé ya suka ezaki Fally Ipupa na concert na ye oyo abetaki na mois de février na Bercy et lisusu Kofi a annoncé concert pe na Paris la Défense Arena wana salle ya 40 000 places oyo kobetama le 13 février Boketu premier bandi pe déjà campagne pour na ko telemela concert wana et bien évidemment à lobby makambo ebele toujours na brutalité nyoso tunde to yebiye be car ya langage ko finga ndenge toujours to yebeli alors na ngina proposer bino bolanda enanu et bon na simato zonga to sa mo analyse sur makambo ye à lobby wana et soki afungoli ba porte te soki a opesa Kofi peut-être possibilité mususu te pour ko mettre fin na ba agissement na yo wana taille hors d'état de nuire et puis concerne betama toute sérénité donc tolanda nanu Boketu wa Yambo abandaki na cimetière après na simakei na Paris la Défense Arena pe apesi na Kofi Olomide message mais Kofi kakate apesi pe na bawera son JB bawaze kwa ba Fally Ipupa pe ba musicien nyoso tout je rappelle que bozolanda DMTV chaîne na bino YouTube yo mtozana na abonné te ndeko nanga ozozela nini cliquez comme abonné na chaîne na yo ko bosana te ko cliquer pe na cloche ya notification ko apparaître juste à côté yango et permettre à le souter sur tout boaki et loko awa suivant Boketu et bon tout se retrouver tout de suite après. Le 13 février France ekopela la moto bande konangai na beleli bakoko nangai bakundama na cimetière oyo bana zairwa batikali na ba cimetière à France yo Kofi olena Rubero obeteli kaname maboko o soutenu Félix Etchilolo o asali illettré bourrique na zo saka na beleli bakoko nangai botika biso te Kofi oko vivre papa Kimbangu okomona makila ya mamaki pavita okomona makila ya Kasavubu ya Lumbumba ya Mobutu soki Kimbangu akufaka na prison te Kofi okozwa victoire soki Kimbangu asalaka 30 ans na prison te Kofi okozwa victoire yo Félix Etchilolo ondimi lelo te kamboka na biso bozo nyokola peuple wana tata nzambe na leli na mboka bapaya tata nzambe na beleli yo mosusu azali te kaka yo tata nzambe yo kakolela ngai mwana na yo nazolela na kata cimetière oyo bakoko basili bandeko basili o tata nzambe jusqu'à quand peuple no bako comprendre jusqu'à quand peuple no bako longwa l'idolâtrie yango na yaki kobelela bakoko o tu bakundama na France bapesa biso makasi le 13 février Kofi okosibir yango na leki na ngai Université de Paris tozo keneti na liboso arena bazozwa biso en direct Kofi na yaki na cimetière kolakisa yo dimension ya spirituel Kofi
ngai azoka mibali oyo bimaka na bango na France te na nsima ngai naza mobali nabotama mobali nakotikala mobali ngai nabanga omoni bino wana Kofi Werera Jibira Wazekroara Jean-Pierre Mbemba Failu Mozito Katumbi soki lokola bolia na barwande bonyokoli peuple wana ndenge na telemi na puissance ya Nzambe biso na bino na poto c'est fini makamba parti politique mboka ezokipe bazo exterminer peuple na bino bozo mema élection d'occupation général de Gaulle akedaka élection d'occupation ou bien général de Gaulle alukaka balie babeti kana babeti bino na 2006 abeti bino na 2011 abeti bino na 2018 siko azomema bino 4e penalty ekoleka te mboko eza ya Kagame te eza ya James Kabaré te eza ya Jeannette Kanambe te eza ya Ruberwa te eza ya Moïse Mwarungabu te mboko eza ili ya bino te bazairwa botelema to sauver mboka bazairwa awa na ye Kofi okozo defie Kimbangu o defie Nzambe asala mokili o apesaki biso mabele awa na kata cimetière okokutala nango Kofi okokutala na kata batombo bande kotu bakufi na kata France na Belgique na Londres na Canada na les États-Unis na Suisse na Allemagne bokopanye biso na victoire ngai moko na okokate na avec milimo ya bakoko na ngai Kofi victoire eza na kaya nation wana oyo elobaki Rosi Mutetimanga le peuple gagne tosi toganye bino ndenge na telemia naza kosala ba kilomètre ya ba kilomètre pona ya kosaka yango na aliawa leki na ngai je suis toqué zwanga jusqu'à na liboso arena oyo ezalaki fogania nini na ba miziki na bango miziki ekobo miziki ya kindumbisi miziki moko ya salite ya satanique oyo ememi peuple na kufa lelo tomona mboka na biso eza dirige na barwandais bongo yo Kofi na ye pour la deuxième fois ekolala Kofi ekolala Kofi bitumbo eza ya ngai te mais nana courage ya Kimbangu nana courage ya bakoko na ngai ya Patrice Emery Lumumba bitumbo Kofi okoboma yango te okoboma yango te bandeko na ngai lelo tozawa na kati ya arena pour la deuxième fois Kofi okozala humilié awa na arena Kofi okozala humilié awa na arena tout ekopela mo ekotikala esu omoni ndamba carrière na esili tuna osili Kofi soki kaka ngai cause na ngai eza juste oyo nabundelaki mboka oyo mpo na bitumba na ye lisusu liboso ya arena na ye nalali zwanga yawa yaya nalali nafukameli Nzambe Kofi yo awa okovivre Kofi na mabele oyo liboso ya arena moto ekopela diaspora nyonso oyo bozolanda ngai ndeko na bino mboka bato bazokufa mboka eza okipe Kofi oye kosakana na biso oye kuimilie biso oye komilie bakoko na biso Kofi okovivre tata Nzambe na beleli yo na liboso na biso mosusu azali te tata Nzambe volonté na ye salema na ye lisusu na France na ye liboso ya arena Kofi okovivre Kofi okomona okokoma handicapé famille na yo ekopanjana irresponsable malédiction ekolanda famille noti la 4e génération yo Wera yo Jibe yo Fali yo Tiala Mwana malédiction ya bamakila tu ya bainosa ekolanda bino na 4e génération na ba faux politicien o bondimi bolia na ba Rwandais o bondimi bokabola pouvoir na ba Rwandais boko vivre pour ça sans Nzambe soki nga na kutana na Nzambe oya sala ki mabelo wana Kofi okovivre pour ça sans Nzambe Kofi boyeba kinga bien te namona ye awa akati ya rene awa nde porte
koto ekoma ebale kongolo ya koyawa ya buzoba kongola bakon kongola bacriminel oyo babotama bakotika bato lokola kofi na mokili bokovivre biso na beleli tata nzambe mosusu azali te. Il y a un seul Dieu, Dieu tout puissant. Tata nzambe apambola mboka wana peuple zaïrois boza peuple ya malédiction te bino moko moto bokoti na kati ya malédiction. Peuple zaïrois boza na kati ya esclavage te bino moko boningi esclavage. C'est le moment ou jamais bozwa délivrance. Peuple fait bozwa délivrance. Bofungola misu boyoka parole ya nzambe à travers moumbu na ye boketi wayo bolongwa na sima miziki ya salite miziki ekobo kofi mbongo lieke pa kaneme na Félix otondi te awa eloko ete bimegre te kolala moto ekopela bana kini moto ekopela soki omoni nga na bimi elongo na ya Eli Bolombo na bimi na bimi na bimi na ye na drapeau unité na drapeau ya unité kofira yango ndenge na ye awa drapeau oyo oyo loboko ya Lumumba ya Kimbangu oyo akombaka papa Kimbangu makila ya bakoko na ngai likolo okomona Kofi oza humilie nyama un imbécile comme toi Kofi marionnette elobi mabe salite taningi okomi oki mboko okomi okai mboko taba ya mbandaka na besenge kote ya mami dangele na beni ruki kote ya bayaloga sokoko taningi okomi elongi mabe okomona yo na barwandais. Vous jouez avec les faits, vous jouez avec les gens. Mboka na ya batuchi mboka ya barwandais lero Rwanda komi riche Rwanda sobi bavion bozomona mboka bato bazokufa mboka na ya barwandais Kofi olobaki barwandais basi kitoko kena na Kigali kobeta na stade awe koleka te Kofi ata peuple aza nyama ata peuple baza babelole ata peuple baza ka valeur Kofi na telemi okomona. Merci beaucoup Yaloga Sokoko nzambe ya batela yo mission accomplie na ko continuer avec l'éclairage U26 de Paris tous ensemble ba média tout vidéo et propagande ba média tout bo popiango bo l'accepter ton la guerre médiatique ténèbres tikala jamais pour gagner lumière. Merci à Eli Bolombo, merci à Christian Bola, merci à commandant Echo Papa Tom, Kokol Rose, ba membre tout à peuple Mokonji. Si Dieu pour nous qui sera contre, pouvoir au peuple, pour le peuple, par le peuple, pouvoir au peuple, pour le peuple, par le peuple. Jusqu'à ton victoire, mais la victoire est certaine, toujours gagné le 13 février, pas de concert dans ta Europe. Boti kolanda bokechu wayambo bokechu premier oyo alakeli Kofi Olomide mabe alakeli mabe a maudire et puis malédiction na ye moka lobe ko kitati na 4e génération donc ba Didi Stone nde bazawana c'est zui bango déjà na ba Del Pirlo et zui bango donc mama alia bana ba na malédiction po ya kitisi yango ti na 4e génération na ba koko Kofi kuta komona te mais bokechu déjà si a maudire bango bolandi na ndenga lobi toujours kaka ndenga zalaka donc Kofi a fingami mabe donc ntaba wana mbanda ka to mona yete mais ntaba imboko oye moko do bokechu se rappelaka toujours tanga zalaka na mbanda ka tanga zalaka okende ko sokola soki na ebale soki wapi se rappelaka ngo toujours soki kaka akanisi ka nyama moko boye ndenge tamu so finga ka mama Olive Lembe Kabila tala kingo mula lokola ndeke iloko oya yaka na libongo na mbanda ka donc ye abosa na mbanda ka na yete ya zoka toujours ba nyama ya mbanda ka kuna finga ngo batu ndenga fingi Kofi elongi lokola ntaba imboko o ya mbanda kana nzela ozo kende kota ba ya Laurent Sokoko na ye o alobaka wana donc bokechu premier reste égal à lui-même mais eloko biso tolingi tomi tuna au-delà ya koseka poto s'équipe tomoni na cimetière ndenga kei kosala wa sali wana ezala ngo mabete mais ba propos msusu bokechu alobaka yom tozolanda ngai ou vivaka peut-être na poto oyebi ndenge nini législation ezala ba mboka wana tangu bokechu
Boketu premier à Zakolobake, Paris, Bakotiango moto. On peut comprendre ça, toujours en a sens propre, toujours en a sens figuré. Ok, d'accord. Mais tant que solo balake, andako eko bukana, awanyo soko zikana moto. Est-ce que ba propos wana ezali dangereux, ezali ba propos mo bakoyi ko assimiler ngote na tentative moko ya terrorisme, na tentative moko ya mutalinga sala acte moko terroriste et que mutuloko la Koffi Olomide na ba staff na ye tozui na ba producteur waza ko produire na Paris La Défense Arena. Est-ce que ba koki kozwa maloba ye moko Boketu te ba balusa yango contre ye pe ba funda ye auprès à ba instance judiciaire pe ba landela et parfois on se pose la question avant concert betama ozolanda pena ke Boketu aza ko menacer intégrité physique ya bato aza ko menacer même na ba bâtiment. Est-ce que pourquoi bakangaka bango te, pourquoi même ceux qui baza interpellé lors il y a ba événement batika bango aussi facilement? Et est-ce que parce que Mundela a estimé que maloba wana ezali nango maloba ya sujet susceptible ya reposer acte terroriste te to ndengeni, parce que c'est quand même assez grave koyoka ye kobimisa ba maloba ya modèle wana komodire Koffi encore on peut comprendre, mais tant ozolo bakia ekopela moto ekozika tokobuka bokomona. Est-ce que biloko wana nyonso tout soki ba présenter ngata na préfet ya police wana ezaba biloko ekoki ko créer Boketu problème te? Pourquoi et a continuer na koloba bongo ba législation na niveau ba mboka wana ezandenge nini par rapport ya ba propos ya bongo pour na limite ke maloba nde Boketu azolo ba bongo soki eza un arabe aye devant salle ya modèle wana abimisi ba propos ya bongo, je crois que ba disposition ezwa mbango yango tolingi to comprendre yonde kozolanda biso ovandaka na Paris viva pe moi ba événement o wana compréhension na ezandenge nini yom to vandaka kuno yebi législation mboko ata na moi commentaire au signaler biso moi moke. Pourquoi est-ce que ba propos ya Boketu zotika la impuni? Est-ce que c'est parce que ba artiste o baza victime na ba appel na yo wana violence, ba appel na ya boycott bangonde ba portaka plainte te po balandela ye to ezali ke justice ya France nde baza ko estimer que zalango fait moko anodin, fait moko mineur bako landela ngote parce que zalango batu susceptible ya osala ba makambo bazolo bakawana te, parce que ya Boketu vraiment eleki mingi. Nous avions pensé que ndenge fallait réussir ça qui kobeta Bercy et décourager qui ba combattant et que ba concert fungwami nango, mais visiblement ba combattant baza loin de se décourager. Mais est-ce que tentative au bolinga ko sala mbalo eko simba na problématique ya maladie ya coronavirus ndenge saka ko continuer? D'ailleurs na France bazo risquer finalement ba subir peut-être deuxième vague. To yebite sur deuxième vague yeko kumba batuti quand même concert wana eko nango pe ko ma compromis kaka likolo pe ya ba coronavirus o tisikoyo ezano komelisa batu pema esili nanu vraiment des réactions ya Koffi Olomide ko kozala nini face ya oyo asia mesani na ye na ba mafinga wana, certainement parce que Boketu abandi ngo lelo te ndenge afinga ka batu nyonso tout et pe tomoni finalement que Boketu premier a bebani même na ba Fayulu a bebani na Bemba na Moïse Katumbi, donc Boketu premier a lobby même na ba parti politique wana inutile, donc on dirait que comme ka combattant ye moko, donc na mboka na élection koza lisu te faut bengana kaka ba occupant surtout, mais finalement tozo kende wapi Boketu wa yambo. Voilà, moi lisolo tonga to kabolana bino hein, donc so bo sepeli botika na biso moi like bobika ba like on ça ka vraiment souka na bien et surtout bo réagir na ba commentaire hein, bo ibsa biso nini penser na bino ya liso pe besoin l'information de totuni wana bo partager yango na biso, mais surtout bo s'abonner na chaîne na bino DM bo sanate cloche de notification ko apparaître juste à côté. Merci beaucoup Nabino Bopesi biso moi quelques minutes Nabino to échanger sur sujet oyo to espérer ko kuta Nabino prochainement hein, sur nzamba bateli biso na sujet mususu. DMTV vous dit au revoir.